mbote ba maman, mbote ba papa. Bokolanda très bientôt émission na ngai tolinga na biso na kati ya RD Congo Info. Tokolobela bolingo. Tokolobela bolingo na kati na biso bato. Mbote ba mama, mbote bandeko, mbote bana. Nga wana mama ni na yesu na émission na ngai tolinga na biso na kati ya RD Congo Info.fr. Na ye lisusu kosola na bino. Na ye kosola na bino lelo na ye na sujet na nga pona ba mama, pona biso ba mama. Ba mama, biso muto simba kalibala, biso muto simba ka papa. Bible zo ma biso soko bali mosa malamu obali bonheur. La femme sage bâtit sa maison. La femme insensée a bouleversé Randa. Ba mama, biso ba mama. Soki na lobaka, soki na lobi ba mama, na lobaka nga moko pe na za mama. Tozo ko mona mingi, toza ko remarquer mingi. Ba mama mingi, soki baza na mboka, baza na kisasa. Bazalaka na comportement mosusu. Bazalaka na respect mingi na ba papa. Soki ba papa ba soki ba bandi na mboka, ba bandi na mboka avant ba ya na poto, ba mama bazaka na lokumu, bazaka na respect mingi na ba papa. Mais soki ba mama ba komi awa na mboko yo, soki ba mama ba koti na mboko yo, okomona ba changer. Ba changer. Ba komi mutu makasi. Ba koyoka lisusu papati. Akoyoka lisusu mobali na ite. Mais tango azalaki na kisasa, azali koyoka mobali na ye bien. Azali ko respecter mobali na ye. Tango ba mama ba ye na bayaraka na poto awa. Azui musala. Akomi ko sala. Abandi ko zwa mbongo. Akomi ko participer na ba besoin ya ndako. Akomi pe ko participer ndenge ezalaka na poto awa ezalaka te ka mutu moko sala bato mibale so bazosala basangisaka esili respect sili. Akomi komona mobali bamba, akomi mutu makasi, so mobali alobi A ye alobi W. Akomi lokola ye pa zomema mbongo na ndako, donc ye pa akomi mobali na ndako. Ekomi abosani ki place na ye ya mwasi, ki place na ye ya ki mama, abosani yango. Abosani place ya papa, po papa aza na place na ye, mama pe aza na place na kati na ndako. Mais azui place na ya papa, azui place na ya mama, ye muta komi reine na kati na ndako, ye muta komi ko commander. Non pas mama. Yoza mama. Babengi yo mama, kombo ya lokumu. Babengi pe papa, kombo ya lokumu. Papa aza na devoir na ye, mama pe aza na devoir na ye. Yo mama oza na droit te po ozo ko sala. Omona papa akoma eloko moko ya pamba po yo pozo mama mbongo na ndako. Eza malamu te. Makamwa tozo mona ona bakisasa te. Poto lokula toya na poto awa. Tokoma ko zwa makambo ya poto awa. Toza ba mindele te biso. Toza ba africaine. Toza mindele te. Toko kola na makambo mindele te. Toko koma ka jamais mindele. Toko tikaka toujours ba indo. Toko tikaka toujours na kati ya coutume na biso. Pona ni to lokwa toya na poto. Pona ni biso tozwa tolia kaka biloko mindele te. Pour le quoi, tu le comme na poto, tu comme le quoi mindele, tu comme le na ba na poto, eh biso basi a poto, bazarate, moi ça za moi c'est. Aza na poto, aza na Afrique, aza partout, aza moi c'est. Aza na ba devoir na ya ko respecter, mobile na ya ko respecter ndako na ye. Oh, tu comment na lelo, mibali ba comment ko se plaindre trop na comportement ba mama. Pona nini po mama bakoma ko sala bakoma ko mema mbongo ako mema ndambo ayo ko participer na ndako donc azomona ke ya ko mobali donc mobali aza susu na likamba ko lobate mobali aza susu na respecter na kati na ndako ako yuka mobali te ile mususu na ndako ayeba ta eloko ni mobali na linga te
ayebita kotia table oyo basi musu baza na ndako bayebi ata kotanda ta to kosala table na mobali na mobali na table te mingi na kati bandako tomonaka omona ndako mobimba tomona na mpe mama sali penza table atie napa kitoko penza basani ya kitoko atie penza plateau penza atie sani ya kitoko penza balena na couple bazolia na bana ezalaka kaka omona papa ye kende osala semoule na yo kuna papa ke na cuisine asali semoule ali likolo ya mesa ye moko mama vani na salon azotala télévision ezalaka te papa azolia mama vandi pembeni mama azoserve papa eza devoir na yo ya kimwasi ndenge nokoko olongola devoir na kimwasi monsoko olingo koma mobali devoir no ezali rendre mobali no heureux nalobaka ngo mikolo nyonso devoir ya mwasi ezali korendre mobali heureux devoir ya mobali ezali korendre mwasi heureuse. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Sepela TV vous offre plus de 150 chaînes qui sont RTNC 1, RTNC 3, RTV F1, Télé 50, B1 TV, Digital Congo, RTGA, Kin Malebo, les chaînes françaises, les chaînes africaines, les chaînes du sport et aussi YouTube. Voici la liste de nos partenaires de médias. Nous pouvons aussi vous offrir votre propre chaîne. Sepela TV marche par Internet qui vous permet de transporter votre boîtier partout dans le monde. Contactez-nous aujourd'hui pour votre décodeur de Sepela TV. Sepela TV créé pour les Congolais, par les Congolais. Yo moi si yo ngozo place mobile bon soko ngozo place mobile ukosuka wapi mama mikitisa zwa place no ya kimwasi ya kimama babengi yo mama kolata pantalon te okenda pantalon ngo wapi sokolati ekomema yo wapi oza moleki nzela ekomema yo wapi ekomemoka na pasi ekomemoka na mawa ekomemoka na séparation na divorce ekomemoka na pasi mikakatano pongi malamu te pongi okolala pongi malamu te ya souci pona moi toi qui toi ebembe toi okopola ba mama kombo lokumu mama kombo lokumu pesa kombo wana lokumu respecter ndako na o respecter papa respecter bana respecter bakoma tetu bana basi mususu na kati ya poto tetu bayoka kata mobali tata mobali azoloba yekuto azakuna te yekuto lokola koma na poto abapesa privilège na basi soki olingi te tu prends la porte yo mwasi ozoba mobali soki olingi te prends la porte hein mama moni so oza na eloko okoyeba na valeur eloko wana te poza nango ozolala nango ozolamuka nango mais soki operdre eloko wana okoyeba valeur soki operdre mobali na yo okoyeba valeur ya mobali soki odivorce ebandela divorce ezalaka elengi liberté kitoko liberté mais après 1 an 2 ans 3 ans epai koregrete mpona nino odivorcaki mpona olingo tia ngai moi c'est Dieu moi ce n'est pas un être humain bandeko na ngai bamama tolongola orgueil tolongola ki moi tolongola mutu makasi respecter mobali na yo respecter ndako na yo respecter bana na yo mutu makasi ekomema nulle part mobali azaka mobali mwasi azaka mwasi akotika na mwasi mobali akotika na mobali akochanger te mwasi pa akochanger te ata olobi ke yo oza boye oza kaka mwasi okotika na mwasi oza mama okotika pe mama okochanger te ata olingola ta pantalon ekokoka te donc bandeko naka bandeko mobali bako se plaindre bandeko mobali bazolela
Tuzo mona. Tuzo ko vivre ngo. Makamunga na loba keza makamuna monaka. Umuna asali bimpangaza ngai soko lingite bwena sala kara. Ake kuna a divorcé que 1 an 2 ans ba no regretter sur mobile. Awa na poto izala malam bat baza mi balé. Même tant na Afrique wana. Na poto soko za yo moko za passe o lingo lingate oza mwaso za yo moko passe kaka. Balobi il n'est pas bien qu'un homme soit seul, il n'est pas bien qu'une femme soit seule. Oyo yo zu wana ozoko mona e pamba. Mokolo ko boka ye libanda mokola ko kende la muninga ko lokota yo ko mona valeur na ye. Ya mona ona zaki na ngolelo yango wana. Bomona nga mabete mais ngai apesa na nga ba conseil. Oyo alingi ko ndima andimi. Oyo alingi te ba mususu bandimaka te ba mususu bafinga ka ba mususu batonga alikamte ngape na kutika te na kopesa ka ba conseil. Nakoleza na kati nanga na kutika te na kopesa kaka. Lelo na bipa mama totika orgueil totika mutu makasi liboso papa soka lobili kamondima yokaye mamsuku tu papa koko lobelo kote soka mobala lobi moi c'est ami kitisaka moi c'est alobaka na se pole malembe moi c'est amatsaka mongongo te moi c'est amatsaka mongongo te. Bala simate toko na papa merci mingi ba maman ndenge boyoki ngai bomona mabete ezaka masolo ya bolingo entre biso na biso bon awa eza ba mama lelo ezaki ba mama lobi koza ba papa donc bozongo na ndenge mabete nzamba pambola bino ezaka na esprit tolinga na biso ya mama ani botika malamu nzamba pambola boza na kimi na kati na libota na bino mama simba ndako eza ya yo eza ya mobali te ya yo mto simba kandako. Bâtis ta maison, une femme sage. Tu es une femme sage. Que Dieu te bénisse. Amen.